Irsil soka sali yango eza lokumu elombe lokumu nanga po toza déjà bana papa moko liboso ya bajiji baotuna edingwe boya kisi ndime aboya alobi na koboya kisi te tozwaka kombati na bato ya misala mabe bo poke ngai nayebi kisi te na bokoko na nga kabundu wale so tomonaka bato babikaka kuna me edingo alingi akufa te wana edingo na kati ya Saint Joseph sangwe panzai na net na info 16 pe bopanzaka sango te ayebisi edingwe ndimela Jésus Christ sauveur na yope mobikisi edingo alobi non ngana kondimela Jésus Christ. Bonjour, bonsoir, na balandi info 16, bana Angola, bana Paris, bana Londres, bana ya partout dans le monde. Tozala baumbo na bino po tosala bino musala, tozana devoir ko informer bino, tozana devoir ko lakisa bino o ezoleka na mboka ya mabepe ya malamu. Ya welisio ngande ka tosolaka no vie na ngai. Toujours kaka pona kozwa ba information na source. Toke wapi toluki nani pe toyambi nani toyambi ndeko na bino abunga kala azomona na penza te mazali obulinga mingi na banzondingi wasekisa bino mingi wasepelisa bino mingi tolandi po tozwa ba information ya mouvement na bango oezali groupe Simba à la personne de Bongosi. Ngala bengaka ye ya wabuza. Bonjour Bongosi. Bonjour papa nangai poni. Ya yo eleki vraiment totali santé eza ya rolobelate. Bana poto balobi to lukayo to solola na yo po biso tozwa kaka bapele pana bango lukela biso mutu boye. Entela zo mona na te. Entela sali boye to lukiyo to ye banano. Nini ba activité musala ndenge ba activité eza nango bien nango lwa nzambe Bongosi aza toujours comédien oyo ba consomaka ye na ba épisode na ba film ebele aza toujours na bungate nazali na salaka toujours musala nanga mais ba producteur bazali shooter nde naza nanga na kati ya groupe Simba naza toujours ko jouer groupe eza donc complet président Lombe azawana biso nyonso tozali motu moko alongwi te nazali. Merci beaucoup Bongosi. Tata moko abengaki ngai pa yebisinga lobi yango tunelanga na ndeko Bongosi mokolo bokozala na ye ye akokufa ne kaka na groupe Simba ou bien un jour pe akanisaka pe asala groupe oya ye tata wana na mutuna na ye aza na mbongo na sima ya ngai kolongba na groupe Simba po tosala groupe na ye oya tuni mutuna ngana yebitenga na komisika mutuna donc yo pesa eka réponse oyo ya mutuna na ye mwana achanzaka famille te mwana kolaka nde atiki baboti ake kosala oya ye famille ke na bali aboti et puis aza na papa na ye aza na originalité na ye mais tango nano na longwe pa baboti te nano na bali te naza na ndako na biso yo age epusani mais yo ozo préféré ovandaka na ndako ya baboti na yo lokola naza responsable moi na kende sika mosusu ezali te kozala beni eza kaka kobima libanda te kozala beni kaka esi kozali eza pe bénédiction nazokonsome nano bénédiction ya papa et puis nazozwa mayele ya papa po lobi soki ngonga ebeti soki na kei famille kombo etikala ke famille Simba ke tango nazo évoluer famille Simba toujours eza korégner donc tolingi kokende mbangu te eza lokola vocation il faut obengama lokola nano na bengami te nazali
ba consommer nga bisika na zepa papa elombe sukari. Totalaka ba Irsil oyo bazali bandeko na yo ba Irsil bazawana mais ba Irsil bazosala quand même ba film na bango moko alongwe na été mais azosala film na ye moko et puis film pe et cartonné. Est-ce que yo ozano na idée wana te ou bien toujours ozozela no kaka kokola oyo consommer na no papa na yo elombe mingi to ndenge? Merci. Nazo pesa sœur Flore na Londres Mbote Edith sœur Flore Edith moi na Brazzaville nzamba pambolo parce que il est toujours après ça nga ba conseil mutu nyonso na vie azana ba projet na kati ya projet wana avozo mbongo il faut kuta projet eza pende établi bon lokola nanu mutu moko aya ko solliciter nga nanu te ki yaka to sala eloko boye babandaka na mutu ya ko soutenir na musala to salaka Irsil soka sali yango eza lokumu elombe lokumu nanga po toza déjà bana papa moko soki ndeko nanga pambolami eze sengo pona nga po lobi nga pena ko pambolama donc bato ebele basalaka yango eza coursité ndenge Irsil azosala eza lokola nga pena sali nazo banga te lobi na kosala eza kapote nazo consommer papa nanga elombe te ndenge kaka Irsil asali ndenge nga pena kosala donc nazana esengo mabeza te mukolo mutako ya albina tsemwa muke tokende osaba biloko moke bandoleka na info 16 nzonzingi nazana talent nazana ba histoire et puis pona lia il faut ba œuvre nanga ebimisa mbongo bona ko sala ngote na luka lokumu na ba mbulo nyonso na sali na télévision na kende na lokumu na kende na tika pasi ezama bi photo réfléchir tozwa maele lokola ba mindele mundele akoko sala enquête likamoko bokanisi ya bobo sana ngo mais alanda kango malembe ozolanda donc ngai naza toujours naza bien formé naza soda makasi naza bere vert oyo ke soki bitumbeye na kobunda oyo amoni azlingaka ngai abi bobongo sina otia mwa muke sala no batlakisa biso ba capacité oyo yo zue pa elombe otalisa biso quand même école oyo uti makamuni balakisa kiyo olakisa biso pe ndenge yo koli ndenge tomoni pe ba Irsil ndenge tomoni ba Herman lelo bongosi tomona pe yayo soki eyi na minute mukebo komona ba evre be surtout na info 16 nazo informer bino bo saboye na info 16 parce que bongosi bo bando consommer na info 16 parce que bo lobby mingi na polate nazana ngala Lazare soki kaka boye ko sanga lokola Jésus ayaka miku wana misuni nyose ko sangana mba moko bokomona nga mobimba wana maloba ya nde wana biso bongosi aza Lazare apola te doso bozuye miku wana misuni ekosangana mais toke sikoyo na ngambo mosusu bato baolobela yo trop kolobela yo trop eza nini toujours kaka kabundi walesa ozalaka pasteur ozalaka protocole ozalaka osalaka musala nini epa kabundi walesa kata oh Jésus-Christ azana bomoy côté à Jésus qui ezali sans polémique sans problème qui a pongia ba bébé oh bongo sakende ki pa ibote na Jésus na zolonga lumière ba kabundu walesa aza évangéliste oyo azali ministre ya défense ya Jésus-Christ aza papa ayambi ba musicien ba comédien ya boya kat batuti ayambaka biso bato totikali tozanga tina ozanga na otina oye ote superstar bongo sa ye paka buntu alesa ya yambaka bango boite ya yambaka bato basila ozangi tina menzambe ya ye a commission tina pamba te na vie o biso to sala kana télévision na informé lelo que ndenge na sala ka ba role belé ezana la kisaka vie ya bato parce que histoire ba théâtre eza ba vie ya bato na société na ba famille
mais tant moto ozola kisa makambo ne ya mabe ozo dévoiler ngo sala kango na nkuku yeba ke bitumba ezali bazaka na banganga na bango okomona ya arriva ka ba histoire mususu esila gate tozo ka kombati na bato ya misala mabe bo poke ngai na ebi kisite na bokoko nanga na simba ka kisite vomi na simba Jésus apesi nga souffle de vie patie nga talent ofeli pona lia ka kwanga na katakata elamba ndefo na saela kae na qualité ya kozala pasteur te na koyebana na nga bongosi bato bayebinga soki bayoki nazolobela Jésus bango mpe bakoya Jésus akozwa lokumu dans ce sens naza ipaka bundu walisa naza évangéliste na koyebana na nga naza pasteur te o nani te me ngai sikoyo nalati bilamba ya Jésus na bimasolo ya Jésus donc na Jésus nazolia kwanga kimia nyongo te nini te nalalaka pongi oyo ezalaka te nasutuki kamukolo oyo nalia nye te kamukolo wana siko nini nalakisa kamukolo eza te ke nazwi lelo nakosala théâtre ekomi 0 nakomi agité koyebisa ba sentinelle batutu balala tout ça na ere boye bozala boye batutu balali na komo bimanga kolo lupango na komo bimalukwa muyibi na tikali na bilamba na longoli bilamba na tikali na teni na Adam kamukulu sentinelle abimi patron na tikali ne ndako yanga moko na kumubanga koma na kotikala ndenge wana condition ya banganga batu baseki esika bazali kamukulu nayebi ke frère Richard Madega na Londres yo salaka kamukulu te Nelson Kanza salaka kamukulu te frère Daniel na biso ya Gishasa wa asalaka kamukulu te papa Maxwell P na Paris wana kamukulu bena au nom de Jésus mais tant totalara pour ngana tala internet trop tout tala internet trop mais des fois mon pasteur Kabundi Walesa bakangiye na kisi pasteur Kabundi Walesa azana problème na edingwe tango tala blogwana o milo bilagani mais yo tala internet bien olandaka message bien te parce que ezana ba mususu ba créer ka ba histoire lokola déjà sur nzamba tomboli mutu na ebisa mutu nyoso azolatanga tango élévation yaka ba combat pe telemaka tango déjà mutu akomi ko tombwa makambo pe tombwa ba kolukelo makambo mukolo moko te seul sauf oyo seul mutu oyo ndimaka kaki sata ezaka edingwe abomba kate iye penda zaka clair nzamba pambole po alakisaka batuke toza na Jésus Christ toza pe na Satan yandimiraka Satan mais abomba kana ete aza lelo tokoma kosala ne théâtre kozolanda mais koma bino batu bosambelaka bino batu bozopema na pema nzambi boloba kaka bo soki bongo sabimi ayebani makasa azosala ba miracle ezaka ya kisi bo kitisaka nzambe na place nini boyebisanga po boloba ke Kabundu Walesa bakangiye na kisi Kabundu Walesa aza na problème ne edingwe tango edingwe abelaki évangéliste Claude Kabundu Walesa azaki na ngomba tango aki na ngomba batu bakomi ko benga na ngai yoyo tango nazosala ba émission ya tikotaki ya kotalisa ba témoignage o nzamba azosala ba miracle batu bazobika na ba problème moko ba mesana kanango batu bazozo ba délivrance o mesana bakoma na ba mbasu comme on dirait nzambe ya batu mais David aloba ki est Dieu si c'est l'Éternel mbasu nzambe te et puis ba mpese nzambe te sida nzambe te o est éternel ezaka Jésus Christ tango ya yoki batu ba yoki pa Kabundu Walesa to mona ka batu babika kuna mais dingo alingia kufata wana dingo na kati ya Saint Joseph sangwe panzai na net na info 16 pe bo panzaka sangwa ngoti ke dingo akufi mais batu bayiko zo te bongosi yebisa pasteur Kabundu Walesa ndenge nini dingo azawo kufa wana boke no bondera ba intercesseur ba kitele dingo na Saint Joseph ababondeli pona yi babondeli soko tie tembe na kokenzolo tokokeno babondeli pona moto andimela ka Satan mais iye moko na tango malade tango akomi
a commis akei penza a sentir que a mort wana ya kokosa te babondeli na intercesseur ya centre de réveil spirituel et pas ya évangéliste Claude Kabundu Walisa ya zalaki na ngomba zalaki te babondeli ayoki quand même présence nzambe alobi merci pour na bolingo botali singa mais naza na besoin ya Kabundu Walisa ye moko mosali na nzambe aya pe ko bondela ponanga wana edingwe tango ba intercesseur bazongi babi papa tokende kusala musala nzambe mendeko wana oyo andimelaka Satan andimeli Jésus yayo yako pesa parole de vie nde pasteur Walesa aye papa azana compassion aye bisi edingwe ndimela Jésus Christ sauveur na yope mobikisi edingwe alobi non ngana kondimela Jésus Christ ngaza muta Satan a convaincre ya lobi yo soko tikikisi otiki misala Satan okomosela ka musala nzambe tokotambola no mokili mobimba po banda ko évangéliser ndenge bato bayeba ke edingwe yo oko attirer bato ebele balemba bakoyana nzela na yo o papa tokotala makambo ngo sima wana ka ba réponse à edingwe tokotala makambo ngo sima aye ko bondela pona edingwe osimbe edingwe na mutu soko zana kisi tokende na confusion te mon frère soko zana kisi edingwe ko beto ko kweya po Satan ngalo kumu po humilier nzambe te mais pourquoi mukolo yo basimba ke edingwe na mutu babondeli na pasteur évangile et de Claude Kabundu Walisa au nom de Jésus-Christ. Il y a ça qui est prière sur il y a 30 minutes à forcer pour Nzambe tellement que conduite na une alliance na Nzambe a déclaré biloko ebimaka ye oyo batonga na bango ya bamuni na bango kaser mususu ko alobaka ngabi mutu wana simba mutu na ye soko ko se retrouver wapi te mais edingo alobi oui mutu oza na Nzambe parce que ndenge yo simbi mutu na nga e bato bakoka ko simba ngo te nazo fouté l'hôpital et ça que $3,000 abimisi $1,500 cash azo linga kaka sombaye ayebise tika misala Satan osaela Jésus Christ na bonde lipona yo okozwa lobiko na esprit okozwa pe lobiko na nzoto mbongo $1,500 yango na pesi tango ko silisa ba traitement nyos na kopesa $1,500 passer Kabundu Walisa iko kende tango azu image akene église po ya évangéliste abi na sepeli po nzambe Satan nzambe alongi Satan na nzela ya frère na biso edingwe andimi Jésus Christ mais altoyokana kina ye tokokene na ndako akozongisa akopesa bakisi totumba edingwe andimaki et par après lokola bandoki bato ba mélange Jésus na biloko mususu bakendaki bamonaki nzambe na bango edingo ako dévoiler ba secret misala bango ekokufa baye ko diaboliser baye ko tia bambongo batie bakisi balobi edingwe yo za star monene et kende ko funda Kabundu Walisa akoyi ko lakisa image non jamais na ba sengle na maladie boy porter plainte biso to soutenir yo omoninge yango ezalaka edingwe pa ke ku porter pasteur Kabundu Walisa plainte ake bandi na matete edingwe pasteur Walisa bi jamais ngana ye na pesi yo mbongo na ye biso ketika musala Satan obongola mutema o porter nga plainte na sali nini ona matete kuna tena ko ya na matete te abiso na ba avocat na ye ba ko ya na limite première rencontre ya Kabundu Walisa na edingwe na ilo baka vérité bakutani na nini na parquet ya matete ya limite wana tango baso kutana akuti de edingwe abati atalieka na miso oh papa abizwana na $50 melaji tala mutu yo fundi mais aso kabelo susu mbongo liboso ya baji ba tune edingwe boya kisindi mais aboya alobi na koboya kiste
na fundi yo te me baninga na yo nde bayaki koyebisa nga wana ntango yeba ya fundi akutanaka bundu alesa me achange alobi ke nga na fundi yo te me baninga no batindi nga na fundi parce que eloko osalaki eza malamu te bino bolinganaka te tala boye nakoki kotanga bakombo nango pasere alesa bino na bezo otanga bango te tina suka atanga ye bakombo na bango te atangela ye na se mais publiquement ya ayaki nango besoin te alobi soki baza bafaible tosambela nzambe azonga kati na bango basi repentir soki bamélangeaki makambo Jésus Christ azalaka na besoin na bango après beau frère papa bokilo ya edingwe aza nani pasteur soki na neo apostolique alobi se bafundaka mosala nzambe te retirer plainte ndepa edingwe ayaka ko retirer plainte aye kopesa rendez-vous mosu akoya na église pour que akosenga église pardon ndenge mosala nzambe ayi kosalisa ye na hôpital et puis ake kofunda ye et quoi arrivé que edingwe epe aye koyela biso na église surprise maman Angela kabeli $1000 mosa papa walisa alobi makambo bosela ngele kelani afukami soko lingi kaka makambo na oloba image wana okay kaka na centre de réveil balukelo image wana otiango omwande edingwe afukama kiboso ya walisa batiele loboko asisi ka en pleine kiriti wana asai nini ayaki ka kosenga pardon alobi nazobanga walesa te mais nazobanga nzambe azana kati ya walesa na boyi ko humilie ye bafundaka mosala ya nzambe te na ye kosenga église pardon sinya boye eza lokumu na lola te lokumu makasi ya osakana azongi lobi nango baye kozwa ye na chaîne moko quelconque na émission lundi babanda ko biseko yo kuna tozui yo ba question ezalaka yo tangi na classe boye yo lingi kaka yo muto bosalaka attention na ba question musubino bo ba journaliste bo pandisango tango bolingi bosaka na nzambe bosala makamuna par des choses kotuna ba question pona makamuna nzambe te otsalisango ba gauche à droite yo kutu paraît que passer la commission évangéliste kuna oko lukamplere ya mokili menzoka ndetango passer a saki apte wana pona amplere alula nazoyebisa bachroniqueur bachroniqueuse oyo balukaka bamplere bavu mpo na kombo basala nzambe basala attention base repentir c'est le moment ya koyeba Jésus Christ aza nzambe akuta na position nini ozolanda donc ndeko na nga bokanga matoi na koyoka mabe pour na kosilisa bino kondima parce que évangile esilaki bato babayaki mais réveil centre de réveil spirituel eye na Jésus Christ de Nazareth o tango ya baedina bala réveil wana ezali kosala na kati ya banzembo bato bazozwa tala batémoignage oyo kindoki akomondima kindoki eza facilité mwana mobali surtout otelemi liboso ya bato mpo otiki kindoki makambo eza ebele o toloba no soki kaka koza osali kaka fort tokeye ozwi makambo na oloba ozwaka baséquence ya baimage ya omwa nde bandoki bazondima nzambe batiki. Merci beaucoup bandoki bazondima nzambe bino mpe bandoki oyo bozwi occasion ya kolanda biso bondimela nzambe bondimela Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur ezalaka nango pasi te obiki na yo obiki bena ya ofele vie na nga bobozano Noël Claude Lukebakweno Switzerland tozongi sikoyo na likambo yo toza nango lelo tozoloba bandeko balandi bolandaki biso voilà pona koyebisa bandeko ya ba jeune sœur pema bopema geza Jésus Christ ba talent classe mayele nzambe ne mutapesi yango na mutu atangisi yo obimi lelo chroniqueuse lelo obimi chroniqueur tango bozo yamba bato pona musala nzambe boyamba bango na ba question ya bien bo motiver bango balobela plus que Jésus bolongola ba polémique oza mal placé pona kosisa bato kondima parce que bato bandimaka na komona na koyoka na parole de Dieu. David akoisaki Goliath ezaki nango les lancité ezaki ka parole tango mwasi oyo asalaki mbula zomi na mibale makile ezotanga tozozwaka kaka ke asimbaki ye makile katani
asimba ke ka ba ole kala par hasard te mais alukaki Jésus tanga yo ki sango Jésus aza côté wana ndaki ndai ko simba yo pezwa tan wana luka osimba Jésus na problème uzana ngo ekokata na lokola mosi wana po asuka ka pe na mosi wana te asuka ka pe na David liboso a Goliath te totika distraction koyeba neza bien mais na ndenga bien na totombola ka kombo a Jésus soki olamuki olobi combien de personnes toyebani na bango tobota maka mukolo moko bakufi soki nazopema pona Jésus merci ekozala malamu yo yeo se monke na Jésus Christ apesi opema kaka ndingo zo sala émission na peme ke bu valeur no esili to ça pour exemple lokola po to mona pe na katite to mona pe na terrain ba jouer forward a obeta balle na katikati ka na terrain ka wana akufi na ye donc okosimba pe micro boye ozosakanela nzambe okufi na yo pe kaka libosa micro donc tokebaka na micro oyo tozo simba exemple kutu ya ndeko oyo nani oyo azai kosala azai toucher pasteur Kabundu Walesa mwasi ni akufaki bana ne bakufaki kana makambo edingwe gimoleka aya ko se repentir et koma ki makambo yao babimisi makambo ya mwana moso ya kufaki o pasteur akomi ko sala boye o boye non lelo toyo ka makambo ndenge bele mosala nzambe abondeli pona yo yorobi te pona tombola kombo ya Jésus obina nzela ya pasteur Kabundu Walesa makambo na bandai ko lukana moni yango pona lukango panda longtemps nzamba fungolinga misu nakende kutana na moto boy na moni mwana nga ekomi polémique na bato musu bazobenga bongosi pasteur aza mutu munene ba makambo musu akota kango te pasteur aza pona bato balemba aza pona ba joueur aza pona ba musicien aza pona ba comédien ba quartier mutu nyoso batia barrière te ba koma kombo ke pona ya na église il faut zalentel te aya makande bato ba yebi Jésus te ba yeba Jésus nzamba pambola bino. Merci beaucoup wana boye ba ke toza liboso ya évangéliste ba évangéliste ba roba makasi ndeko na biso tozonga na sujet na biso ya lelo ya moko na bino artiste et comédien auti ko tika biso Papa Mayindo akufi nazotuna nanu ba souvenir nini oyo yoza nango po yoza mbiaka na makambo yo oza nango pona Papa Mayindo. En tout cas souvenir balobaka ki mutu soka akufi baloba makamunika ya malamu naza na souvenir ne ya malamu kaka azaki poli azaki social et puis na joie na ena noté na ebite surtout joie na biloko ni na bosani mais na bandai ko linga mingi parce que azaki na talent série wana groupe évangéliste moto ya kosakana te Papa Mayindo Papa Ngwasa oui Papa Ngwasa ndi nani Christian Soga azaki somo mususu ye Christian Soga zongela musala nayo tika kotatabana lelo Pointe Noire lobi Braza lobi Boye ti génération onyo so bangona bakomi kotiko pona nini oyeba ko se positionner te naza kulutu na yo na yebi ba capacité na yo na sina lala na mbetu moko na sina vanda na yo taebele na zui bato ba keba na parole wana bolala mbetu moko bato ba ozwango ndenge ko lala mbetu ya ndeni ko lobela Jésus abakokende o bakendo zwana ba odiraite ba yebi ke toza famille tolali mbetu moko boko lala tolali mbetu moko tobimaki tozongi tolala mbetu moko ay sikoyo tokolala mbetu moko na ndenge nini na makanisa ya Satan ngaka makanisa ka makamba Jésus et puis ndenge Christian Soga yeba ki talent azana talent na bandeko balingaka Christian Soga bole kanano ko benga yi popese conseil bo bende no matoi mono yo alingi tata bana wazonga wa position ezate ne fiske ba comédie belé bozolinga bango na poto kuna bazana ba groupe te baka mutu moko bolokoti alenga bon aleki na télévision mais na ba discipline ba nitu yango moni ba théâtre ngo ezo diminuer na ba conflit na ba tumususu ba komi ko mélanger ba nzambe mususu mais c'est le moment toyeba Jésus Christ Christian Soga zonga na nzela soki ko sanga na bandeko na groupe évangéliste ozongi soki pero ko soki ndeko sala kanda kuno zongela ko sala ndako na yo ozana no jeune oza pe na mayele oza cameraman oza réalisateur okomaka pe ba histoire bien ozana talent na maboko mais oyebe sika ko saila ngote nzamba pambolo vraiment soko yoki ma message nanga mais ça passe parce que baza ba jeune bakufaka
eza pasi maindo aza na trop jeune akufa biso totikali tozwa quand même conscience ya koyeba Jésus totambola bien tozala na maintenance groupe évangéliste na ba famille artiste mes condoléances nzambe asunga biso tolingana toujours pour mosala ekende liboso eza pasi vraiment nesengo te vraiment tozokende malembe na suka ya lisolo na biso mais bongosi tala likambo oyo ezosala pe bato pasi na ba organisation na bino ya ba artiste comédien ba organisation ezana no combien ba organisation ezaka moko te ezaka na mibale o wapi bato bayebana oyo soki totali na kati ya Congo président azaka boni moko kaka te ndenge pe président azaka moko organisation ezaka moko te ezaka mosusu te mosusu ebima bozana oyo bato ya Papa Masumu mosusu ebima ya ba jeune leader mosusu pe bima basangana na bango ba groupe soki chrétien donc tozo ko se retrouver lisusu te mosusu yo bolinga bosala ba élection ya sai ba potana kina ba modero awa bon tozo ebate ba organisation ngo eza boni pe o wapi ekokunda Papa Maindo kaka moko ya président Masumu ATTP yango nde eza ko s'organiser lelo kutokutana les prophètes na popo kabaka na Kasavubu toza wana esika babandai kosala répétition ya groupe esika ba répétaka groupe évangéliste bazaka wana siège na bango eza wana en tout cas toyebi ke mono yo aza mayele kuro batangisaki ya mat soki alingi yango akotanga yango mingi na ndako po jour bakosala examen azwa soki omoni mono abandaki kokima bacour kombo na ye kofinga kombo na ye kofinga baprof donc azalaki nano motu mabanga wana siko mwana nini oyo ozoloba te parce que biso tu toza na président kaka bo soki bozwi bokomi kohumilie bato bayebi bino mpo na nini alobi mwana mpo bayebi bino boza batei ozala bongosi ya moke ozala bongosi ya monene oza motei ozoteya bato na télévision il faut comportement na bino elata ndenge boteyaka bato bokoma kofingana bolongwe na barole ya batei bokomi bafingi sikoyo makambo ngo nanu ya élection wana entre bozwaka sai bodo modero bamisu bayaki pe ko se compléter likambo ngo bosuka na ngo ndenge nini likambo ya élection wana tango na obeta sete toza batei na makambo eleka eza soni po na lakisaka mutakala buzoba na biso na miso ya bato tobeta masolo mususu parce que jusqu'à maintenant faut toujours conscience que toza batei bato balingi bayebaka poste wana nani muta azasko président po président président Masumu de Brende jusqu'à maintenant bazobongisa po tosala ngo bien na ndenge bakopesa ba makambo ekosenga ke tosadere soko zana ba kokisi ndenge poste wana présidence ezo senga makambo eza na kati wana soki ekoki oza capable ya kodiriger baninga kodiriger bakoko dia nzombo bamonzali bamangobo en tout cas beaucoup se limité te po bamangobo wana yo oza président na bango tala maloba nini koloba na télévision président de la république azoyoka yo ke président bacomédien oh sai asengaka ne place wana nalobi boye soki oza président ya bamangobo est-ce que okoki kofinga elombe soki oza président ya ba Papa Kwedi yo koloba maloba nini koza il faut za maloba moko ya koattirer donc moto yo alingaka bato balinga ye namoni kaka na maloba moko ya bien ya kosepresa mitema bato po balanda ye mais soko ye déjà ko choquer bato ko sala makambo eza ya nzambe te eza déjà soni pona ko humilier mosala na jusqu'à maintenant ebi eloko zo sala te yango ne nazo pesa conseil na ba jeune frère bokonzezaka na âge te mais maturité na sagesse joue à carrière ya kokamba baninga nyonso il faut zala motema monene ya kosupporter bato nyonso oyeli bokonzi ya bato famille na yo ya quartier na oteme ya nation ya Congo mobimba o bazolanda ke na monde art ozotombola culture bamoni ke na monde bate na ba artiste comédien président bango jeune Michaud mais batali mwashi o balobaka usu me organiser
bamona ko kaka boui baye ko tala baza quand même organisé ba comédien mais baza organisé dans ce sens. Merci beaucoup bandeko na bi ke bosepeli mingi kolanda ndeko na biso bongosi tokomi vraiment nasuka ya lisolo na biso na bi ke bato poto bazozela yo bazozela pena ba o ba po na bi ke o pesa bato nyonso mbote te mais pesa ba o ya yo mbote po balegi pe bele. Na bandi na sœur Jackie mwasi ya papa Jeff na Suisse, sœur José mwasi ya papa Coco na Suisse, nazo pesa lisusu sœur nanga Lili Akele yena papa David na Afrique du Sud. Nzamba pambola bango, nzamba sala volonté na bango, nzamba tia loboko likolo ya makambo na bango. Na ye kozwa susu sœur nanga Grâce du Ciel na Londres, na ye na Pamela Mudiamis, na ye na frère Achille Mwanzita oya soutenaka bongosi na makambo ebele ya munene, na nani sœur nanga Mado Spaghetti oya nezaka mondere ya bamongo ye wana Marie-Louise Bolumbu ino moko koyebe bandana kopiolo mideke Marie-Louise Bolumbu toye lisusu kotoyo na sœur nanga Flore Edith na Londres, na mama Bobby na papa Maréchal Amo. Nzamba pambola bino bandeko nyonso bana centre de réveil, les amis de Walesa, ba président, ba sponsor, ba producteur, o ba soutenaka, ba artiste comédien, ba sali nzambe. Nzamba pambola bino ngai moko oyo asekisaka bino, oyo asepelisaka bino, oyo ayelaka bino sangwa Jésus bongosi lokuli tout cop 0 donc 00 plus 243 9 9 9 21 28 40 plus 243 85 927 37 86. Benganga pope sanga conseil, benganga pope sanga mbongo, benganga po bondela pepo na nga na musala nzambe, benganga po soutenir nga na bunga te nazali. Bo s'abonner na Info 16 boko bandomo na bongosi na banzonjingi na zambisi ya muke, un grand affaire dans un petit corps. C'est bongosi lokuli. Nzamba pambola bino. Nzambe apambola bino wana ngai pe na pesi mbote na Zowen Kiambi, mon ami personnel Zowen Kiambi, Nzambe ya Strasbourg, frère Richard Madeka, ya Willisionga alimbaraleki na été toujours na ba conseil, vient nga boboza no Noël, bambote na yo ya wana, papa Maxwell, Janongando na Lyon na pesio bambote na yo. EKM, les patrons de Lyon. EKM, les patrons de Lyon. Et puis, Claudia, la patronne, Maman Dodina, Nzamba Pambolo. Et puis, Toye Kozwalisusu, Claude Montana, Stéphanie Saraïve. En tout cas, Bosé Belé, on a le bibino, on a le babino prochaine fois. Du monde mvwama, en tout cas. Du monde mvwama mbambote na yo yangwana sito ya Willision ngande kato sololaka vinanga conseil ezokota yango bezo sala Info 16 ekende liboso yango bezo sala Info 16 nzonzing ekende liboso vraiment bandeko na kosenga kaka bosabone merci tomonani mbala ya sima.